coucou la famille, naza se boza bien, nengna sala kama analyse moko ya mukie na mbongo ya matanga ya Johnny Faye. Tomoni ndeko moko awa ache 10 000 euros na matanga ya Johnny. Ye moko mutu moko ache 10 000 euros. Bande koto changer mentalité. Congolais faut changer mentalité na ye. Faut to changer ndenge nini ya kokanisa. Mutu akaza na bomoi, faut ko luka ko sunga ye na bandenge nyonso tu. Ya Johnny akazaki na bomoi. Mususa bane kozanga ta 5 euros ya pamba. 5 euros ya pamba. Mais batu musu toyebi musu basunga. Mais bambonga bwe na ndimi teke akazaki na bomoi bopisaki ata 10 000 euros oyo. Mais muta kufi 10 000 euros wana akazaki na bomoi. Ndeko koke kopesa ye 10 000 euros wana ou bien bolukeli ye ba avocat balandeli ye makambo dossier ya mukanda na ye. Mais bosalaki yango te. Mais muta kufi kaka bwe mbala moko ba 10 000 euros bandi kobima. Mais akazaki na bomoi, pourquoi pas bopesaki 10 000 euros wana bien, pourquoi pas na 10 000 euros wana bo edaki ye azwa ba avocat po ba bundela ye pona makambo mukanda. Ah, Congolais to changer. Mutu soka kufi omona ba contribution oya che $100 oya che 200 oya che 500 mais mutazana bomo ya mususa zozanga ata moi 1 euro. Muta osunga zate ozomona pena ndeko no pena ke mutu oya azomona na pena ke azana pasi ana mbongo te encore biso na poto awa to kabela ka bata Afrique biso bata poto to biso na biso to kabanaka te. Mutu azana poto pa kabela ndeko na ye mususu azana poto eza pasi. Mais to kabaraka to kabelaka bata Afrique. Mais to bosani ke zana batu mususu po bazo souffrir na kati ya poto awa. Ba na poto me bazo souffrir. Ngana kuta ana ndeko moko homeless ya Congolais na nzela. Mais au mona tozo edane terre tozana bo. Mais som ta kufi 10 000 ekomi ko bima, ba 20 000 ekomi ko bima. Mais erazaki na bomo ya bana ko souffrir mutapesa ki mbongo te mutatala ki azate. Donc to changer vraiment mentalité na biso omoni mutaza na pasi ya sunga ye kozela ka te ka kufa po bimsa mbongo ebele. Donc yango wana à suivre.